ye ngana sila ye ngana sila tiririririririri nalingi nayeba soki tolingana wana siko Madilu atuni question mais soki oyo osala mosala na yo tonke artiste yayebi keso na tie na ye osala mosala nga ndenge tonton sera alobi na ye nase mosala nanga futi ya mbongo nanga nazala problème na motu te nga mpe nazala problème na bato te nga natonga partout nga naza produit ya belgique donc nga na bimeli epa belgique mais ekoempêche ngai te nasola na mama exil te ou bien mama sila te ou bien nakende kojouer epa dinana te c'est pas ça ezake bato na bato bayebi eloko nini balandelana parce soki omimukala motu fo osasime nango fo lobela motu wana yo moko oyebi kende naza boye naa na nsima motu nani si bakina kuna peut-être par exemple pour batia mona batournage mais on a dit que nga musala nga déjà ça que mabe na place wana donc on est monté donc on a kineti donc eza chaîne ya masila te eza kwa ngato na kineti na binga ma belvité to za bana pour nga na dit que makambu ya likolo biso toza na kati te toza bana parce que nga beta mabenga nga na wa beke bona benga pe mama belvi nga la benga kite voilà donc on a dit que na événement wana nga pe naza bon abi da pesi que voilà biso de rosala je tel venu tout ça bon communiquer on a fait ça des bakizamba donc voilà ba aida o ba ko ba belvi obi sama kazo ko lobate na TV soka lobi mbodi na mbodi bordi na bordi. Et aujourd'hui, les lots n'a eu comme à tel point comment est-ce que la bassesse y a si la ouka place ni ego memaye. Le si la ouka se permet de faire les challenges ya kote banzembo ya Madilu azobi na yango. C'est-à-dire, alors c'est la vidéo na nzembo Madilu. Ah! Yaya, papa ba na ote. Ozaki limbele moko boye msubandoko ibazoko ata ba 10e makangu pona ntango wana succès wana en tout cas makangu bazaki belé ba limbele ba ki pende belé yo zaki na ba 10e. Mais quelle relation o abwakela kiyo pour zaki mabana été ba pe likango confirmer te pour yo depuis to yebona ndako libota na otilo ovana ndako libota. Si vous avez un appartement, il y a un par-ci, par-là. Ça veut dire appartement, il y a un côté, le pan, il y a un appartement, il y a un loué. Pourquoi comme un challenge? Bino, le corps, beaucoup de likambo, il faut que le système a loué la kayo. Na batawana. La qui s'en a veni. Na commune. Na quartier. Na numéro. Parce que le corps, il y a libanga ye ngana sila. Toyoki ke sila on te dit que non et sila bisalu te qu'est-ce qui prouve ça yo obité to sukuate sila bisalu mwana ya papa bisalu ko boye biso place na avec non moi sinanga to mabanga si deji mapote motema ya no ya mangama to kalibanga linda énergie oya kakol to kalibanga ba détermination faisale nana ketchup ya lifa wana bona ngai to kalibanga. Si les jeunes y a fait récolte, tu es au Kalibanga. Ce qu'on y a, c'est que quand si la bise, on l'a battu si la bise, mon thème, si la bise, mon cœur. Tu vas te comprendre la Libanga, on est ma chérie. Si la bise, moi, la papa bise, tu es fier aujourd'hui, il y a quoi assumer que tu étais le licango et un système. Ah, maman. Pourquoi tu es tombé trop bas et si bas comme ça? Pourquoi tu t'es ridiculisé jusqu'à ces points? Tu es ngaibino. Bongo mama nakara. Mamu teka bete loko mo abia ngana ya naza ya mukona ko nyatanta bango yebisanga. En plein ni loko ane zwaki. Aujourd'hui, je vais faire la différence entre Bellevue et Sila. Bon ba ke Sila star. Omoni star.
Et bana soka lobby likambu ba retomber oyo ekosala ne bokopa ke mutu wana za star. Fali aida dansa loboko, bomoni ba retomber. Si na église pa obina, bokopa ka star. Wera ba moyo mbala la te ekota star. Je peux là que non, na koloba te ekoma star. Star ya Bellevue et yaki a lobby likambu epesi en place c'est ça star. Banda kanaki YouTube. Ta Bellevue banda kanaki YouTube. Belle fungola YouTube. Banda kanaki yango. Oh, tout na ménopause. Hein? Tout na ménopause. To beti Madilu et Kangi. Tout le monde. Star ya Bellevue la place ni. Non seulement à la qui sort la chaîne, comme on lit à YouTube ndenga na olia. Comme on lit à YouTube ndenga na olia. À l'action pe que star à la raté, star à la mukaka, star à la toujours le belaki, c'est star. Dans nga ce que c'est souci là. Dans la nenga si la sekui. O la tikata ba fani mo ba sa ba challenge. Il pas bitenga pe non salango. Dans le niveau aux mot d'ordre ya star na yo Bellevue. Mais bon dit maman mo soubete bondeni. Aujourd'hui, j'ai le droit de défendre madame Léa Ndaya. Angèle Léa Ndaya. J'ai le droit de défendre Lélo. Léa viwa zo za anango Lélo. A boko la yo la reine. La reine on est l'autre côté. La reine on est l'autre côté. Et le quoi yo moko tonga nda kuna po yo moko o renverser ngona maboko na moko quoi. Hein? La reine on est l'autre côté moko dodo zana on a rien. Yo na poilé ya te. Ah, yo le bakeno bango bakena rapoto mais yo leki bango na nini? Na standing de vie bango baleki yo. Oleki ba ona nini yo sokute na leo senga leo monga transport mais leo songo monga transport te oleki ba ona nini yo. Oleki ba ona nini yo valo na sima bandeko na yo. O valo pa ndeko na monso na matete oleki ba ona nini yo. Obi ba na bebi pour la monga garantie ndako oleki ba ona nini. Yo oleki ba ona nini. Vi obevi anango lelo bi ole anango lelo kokana wayo. Vi obevi anango lelo bi ole anango lelo kokana wayo. Toba no kota ba ke la pote me na leki bango ah yo leki bango za na leki bango na ndaku ngam na kena pote me na ndaku na kena pote me na mutuka na kena pote me na compte bancaire tonda na kena pote me na bu compte bancaire no bo forte quand on fait na terrasse na oluka mbongo kamba moko ya koliaka na terrasse ya le peka na terrasse makamtu peka na terrasse et la reine le coûté Ozo intimider banda nyango na émission wana ba mono po yepo fandi. Pour deux seul émission ba $50. Faites le kilo bilo maman ozo $50. Oko luka mutu nyango peso $50, mutu pa mona na peso $50, ba moko yo sa l'émission mutu pasi. On se comparer na yo nda bongo, on se comparer na mutu moroti. Ate gabi ndabo ananda ku yo ananda ku. Yaka binda bon ana compte na eBay na mona ke na eBay yakunu yo ana compte te. Yo ana compte te. Yo za compte. Carte bancaire yo za. Anango. Yo za carte bancaire. Aïchou, alobio. Aïda. Aïou. Maman abiso. Nga na produit Bellevue. Ngai pete on avec ibe o abiso pe do abiso ngana mama Bellevue e kaki problème te ngoya oye na mesala la nga bitumba te mama bonyo kota misanga na se ya ne ngako na linga te mama banda na kola nga ta physique te o api o mwano yo bafinga batonga na kipaka te o ngako na boya nga bitumba o mama
Weza Masolo, Yamato Mayele, 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo, et on consomme information d'Enge et Sengeli. Yabiso Nabino, 24 heures d'information, il y a culture Nabiso, Kaka Awa, na micro libre, et pas Yachemima, Ibele. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 ngana sila. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 ngana sila. Tiriririririri. Nalingi nayeba soki tolingana. Voilà ce qu'on m'a dit là, tout ni question. Hein? Nalingi nayeba basusu basala zuwa. Sele motema na ngai ya bolingo. Ebongi yo maîtriser ya motindo wana. Sele. Batela mibeko nga bakopesa yo. Soki obebisi lelo bango baseka. Nga madilu bayinanga mingi na quartier. Tina nini basalelanga na yo likita bozoba. Ororo bozoba. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez sur cette émission. C'est Jemima Ibele. La paniqueuse. Mama very very. Yaya. So bomolinga na oya te seki na bo. Mais so na e. Tina panika batu. So na e. Nazang sapena kinya. Ata bo ignorer. Bo yebi ke moi so aye. Bonjour à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Mingi na marambo no sa mikolo. Non linga pena ba dédicace te non sangisa ka batu nsutuka bambote na bino. Na yebi le pourquoi. Na yebi. Non linga pete na yebi na koti pe o filme o beauté na yebi le pourquoi. C'est Jemima Ibele qui parle. Non le bana c'est Jemima Ibele ko. Jemima Ibele, je suis chez moi dans ma maison. Donc Jemima Ibele qui parle. Voilà, je crois que vous sepeli comme monanga. Moi, je suis très ému de vous voir, hein, tout le monde, tout solo là, et ça langa bien, avec Alexandre McQueen nanga. Et dans mon des, à Chine, hein, dans mon des bons, Alexandre McQueen nanga, na langa bien. Donc voilà. Le message a été passé. Moutounion surtout. Oh, qui message. Et le quoi, ouera le bas, tout le monde à la queue lélé. À la queue lélé. Donc, c'est dit, nous sommes dans molongo. Les londés naïbonio, ça analyse autrement. C'est-à-dire quoi? N'a pas point au non simba, mais je veux le faire autrement, en fait. On l'a vu, tout le monde est venu sur Tundeni, Madame Bevel, le biba, Tundeni, c'est bon. C'est ma Madilou. Ya Madilou. Après, on a continué que Madilou, oh, wapi. Madilou ya Mabia, to Madilou ya Sila. To Kangote. Et aujourd'hui, les lots n'a eu comme à tel point, comment est-ce que la bassesse ya Sila ouka, place ni ego memaye. Le Sila ouka se permet de faire les challenges, ya kote banzembo ya Madilou azobi na yango. C'est-à-dire, alors c'est la vidéo na nzembo Madilou. Ah! Yaya, papa ba na ote. Ozaki limbele moko boye msoko ki bazoko ata ba 10e makangu pona ntango wana succès wana en tout cas makangu bazaki belé ba limbele ba ki pende belé yo zaki na ba raba 10e zaki na rang ba 10e makangu c'est-à-dire on t'a classé parmi les 10 tu étais parmi les 10 ce qu'on ba permet na ba suka ba 10e ko. Et tu as le courage de faire la challenge aussi longtemps, maman ya bana ya mutu. Ba fandi. Na ba o ba yebaka te ke yo ozaki parmi ba makambo papa la bako mutu. Maman c'est quoi? Elle est qui? Babi non. Elle aussi était parmi les litango de ton père. Pas là-bas au kamwa, encore bana français, ba au kamwa. Ba koko ya système bazo kamwa. Pourquoi système bazo kamwa? Et pourquoi il fait ça?
Pourquoi elle parle de notre pépé comme ça? Elle était qui? Elle était sa femme? Elles ont eu des enfants? Non. C'était quoi? C'était Issa Satiza. Tisa, c'est quoi? Sa makango. Makango, c'est quoi, maman? Je ne comprends pas sa pute, sa pétasse. L'explication, bah, on ça. Parce que je ne pouvais pas croire à quel niveau la bassesse est énorme. Ben, vers le musique à Madilou. Et on te voit au musique à Madilou. Oh, là, ça n'a que non, oui, na tie musique à Madilou, avec les kango na e. Maman ya bana te. Yebisanga, oh là là. Yebisanga. Tolongwe, balobi là, ok, non. To mo la place mo te ke abwaka yo. Obisi na vidéo moko. Nze mango, ba parole kiminga après kaka. Ye ngana sila. Donc sila wana yo. Place moi avec sila bisalu, mwana ya papa bisalu. Mais c'est ezala kati. Oh, ngapi ibwato abwaka ngati. Je maibeli. Ezalaka. Les mabanga ça existe. Mais quelle relation ou abwakela kiyo? Pour la qui mabana été. Oyo pe likango confirmé te. Pour yo depuis te bon ndako libota na otilo ovanda ndako libota. Tina ndenge ovanda na appartement ya bato ebele ba mituka par-ci par-là, ça veut dire appartement ya yo moko te lopangu na yo te appartement ozovanda ozolouer. Ah na GB. Yebisanga à quel moment na tango ngwa bazola ko ndako ofutela. Poto comme ba challenge. Bino loko bokoti na likambo fuko la seso na ndako oyo système a louer la kayo. Na batan wana lakisanga na avenue na commune na quartier na numéro parce que le kombo la libanga ya ye ngana sila toyoki ke sila on te dit que non et sila bisalu te qu'est-ce qui prouve ça yo obité to sukuate sila bisalu mwana ya papa bisalu ko boye bisa so place na avec non moi sinanga to yebi mabanga si deji mapata motema ya no ya mangama toyoka libanga linda énergie oya kakol toyoka libanga ba détermination fezale nana ketchup ya lifa wana bona ngai toyoka libanga si les jeunes y a fait récolte toyoka libanga siko yo ba sukisa ka kono si la biselo ole ba bateke lo si la biselo motema nanga si la biselo mon cœur to to comprendre libanga on ma chérie. Si la bisalu, moi na papa bisalu, yebisanga. Pas de référence. Et quand le quoi mutu moi pesi libanga na estara bwaka ya. Lilo ba fala comment ko bwaka mabanga. O pesi libanga na ba bwaki yoti. Toi tu es fier aujourd'hui à quoi assumer que tu étais la tisa des systèmes. Tu es fier aujourd'hui à quoi assumer que tu étais le likango ya système. Ah maman. Pourquoi tu es tombé trop bas et si bas comme ça? Pourquoi tu t'es ridiculisé jusqu'à ces points? Ce ngai bino. Bongo mama nakara. Mamu teka bete loko mo abia ngana ya na ya mukona ko nyatanta bangu yebisanga. En plein ni loko ane ezwaki. Aujourd'hui, je vais faire la différence entre Bellevue et Sila. Bon ba ke Sila star. Au moins star. Et bah, soka lobby likambu ba retomber oyo ko sala ne boko pa ke mutu wana za star. Fali aida dansa loboko, bo ba retomber. Ti na église pa bina, boko pa ka star. Wera ba mo mbola la te ekota star. Je pa la ba ke non na koloba te ekoma star. Faire le bit boya mo bondo. Fallait le battre tacos. Comment le bango star. Le lobe to classé Bellevue na niveau ya ba star. Pour alobi comme Madilou, tout le monde a commencé à lango challenge. Na fait la bête no bravo. Boza vraiment ba fan moko ya ba kizengi ya ba zoba. Na muto qui était avec les kangu ya maman na biso. Na maman na biso ba bota te pour atikata la mo héritage moko ya kombo ya bato yo. Tu vas la azakala comment mboka nini. Avec les cas moko confirmé te
que likambo mo bazo ba occuper ba telu bazo lio ndaku lelo to yoka ke non rebo bakaboy na innos bi na ba TV ba lo ba ke non parce que innos ni azu mwasi mobe a équiper c'est ça mwasi o aza likambo mais o considéré aux yeux au équipé aux yeux les bandaku c'est ça qu'on appelle un likambo ma chérie. Tu as quelle fierté? Tu as quelle fierté? Wana fierté nini? Yebisanga. Star ya Bellevue et yaki alobi likambo epesi en place, c'est ça star. Banda kanaki YouTube. Ta Bellevue banda kanaki YouTube. Belle fungola YouTube. Banda kanaki yango. Oh, touti na ménopause. Hein? Touti na ménopause. Tobeti Madilu et Kangi. Tout le monde. Namoni kutu mwano yo. Oibike. Namoni mwano ya miel. Mwana ya miel leka queen. Miel wana. Miel baby miel oaza lokwa bakata lokwa te mwen oza ke batalo ba bien. So boti mwana lokati yango te. Mwana no lokwa koloba mo lokwa ba kizengi boy. Na mo pe miel pe ayepa sali vidéo ya Madilu. Wani soutien, je soutiens Mamou Teke parce que nga azaka la problème na ye po akabala na ya ngai nani la queen Ista ya bébé la place nini non seulement à la qui sort bisa la chaîne comme on lia mbongo YouTube ndenga na olia comme on lia mbongo YouTube ndenga na olia à l'action pe que non star ala la raté star ala mukaka star ala toujours le belaki c'est star Tala ce que c'est souci là. Tala nenga si la sekui. Ola tika ta ba fani mo ba sa ba challenge. Ye pa bitenga pe no sala ngo. Tala niveau aux mot d'ordre ya star na yo Bellevue. Mais bon di maman mo so bete bondeni. Hein? Bon di marabela la motema te comment bella dans le cœur. Ah parce que maman na devoir waouh. Ba challenge par-ci par-là. Moi la matama ye. Oh kuna ya boya ye ngabi. Les regravo star. Star. Star ya mboka langa. Wow. Et non. Vous comparez à Bellevue na silati. Et j'ai appelé star. Moi si le mamso le banane soso. Et ben ta zadie. Les carabines percées les câbles blum comme le belango ya mukolo tanenga l'équipe tout ce que to lobelango te so ba ko te mayele devant le bongo bete kara te loko focus bela pesi matière ozapi bela boaki bela pesi makambu bela pesi matière boye changa nde boza boye changa monde boza boye changa bi bobongami te bobongami te bo intimida kabisa parce que total la rabino to mona solo ya muninga mwasi na mwasi ba tuko yokana solo ya mobile na mobile ba tuko yokana ba yokali ba odeur ya nzoto total la to mona no fait kele to mona bino batabutu ya batabutu en fait ta salité ta sima bata misapi on n'est pas pareil. Les gens qui parlent de mon dos, qui parlent de moi, Nathalie ba commentaire ba tonsubo lo ba n'est-ce pas bino boya la réseau sur le ba la ngai ke moi la blo moko lo ba niki yo moi la mukie boboti na mute metala mabele lokola mutu asa bota poitrine minene lokola muta bota mais ozala moi la té mais vous venez du jour au lendemain pour dire que j'ai mis mayo ndoza bongo obota mbala bac mais vous avez ma bomba oui mais l'autre sur nga vous ne connaissez rien sur ma vie oui vinanga et pena ya boy kraka et na presete nga sa course monte ya libala na sa course monte ya kobota na sa course monte ya nini na sa course monte boluka vinanga ya boluka nga bolemba naiki d'abord de bande pour la personne en festation na sila au moins ndenge star à la musio au moins star azalaka abete loko c'est partout ba olobelango c'est partout on en parle. Non, aza indifférent dans le cambo mère alobi. Tout le monde est mal à l'aise.
so asali yango te akoka te aosala yango de part et d'autre. Et la plupart ya bato baosala bachallenge oyo bambonga bezi eganga na kati ya nzoto na bango. Nga nde naabwe nalela mbonga ya sila te. Nalanga na mbongo nete na nzoto na ngai koreklame nga ke nde naosala boye asala fwa na ye mo ekota na nzoto na ngai. Eza nango te yaya. Eza nango te. Mais bino bosala bachallenge wana kote Belleville. Bambonga Belleville ezoganga. Baprovision ya babonane ezoganga na banzoto na bino. Bambongo ya contribution ba mariage ezoganga na banzoto na bino. Fuka soni. Mais akuna ndako tolete na mwasi boy. Tinila nga mwasi na yeye moko pa aye kozwango na kanda zupe na loso madesu soso tout. Loso madesu soso tout ça azui aye nango azui. Aye nango azui. Si bosala bon emubo kasoni. Muto na yosala makamu na yo finga e. Me mbongo neza kata nzoto langa menga asele ni. Ya liata 100 francs langa te. Aujourd'hui, j'ai le droit de défendre Madame Léa Ndaya. Angèle Léa Ndaya. J'ai le droit de défendre Lélo. Léa Ndaya, aujourd'hui, c'est une comédienne où il faut te dévoiler par respect et belé. Léa Ndaya a l'équipe sa parcours moko très difficile. Mutu moko te na mutu na ko résoudre pe que non de bazana ba vie na bango tout arbe bazana mibali te que Léa Ndaya moko ba ko bale ba ko honorer ba se makamunyo c'est dire coutumier civil religieux mutu moko ta pensango. Et aujourd'hui Léa za femme légitime ya mobali ne. Léa za femme légitime ya mobali ne. Léa yona ayabi ba comédie o ba uta poto ayabi bango. Ayabi ba comédie ba uta poto na katanda ku de botalinda kwa Léa. Vous avez vu hein? Est-ce que vous avez vu la maison de Léa? Est-ce que vous avez vu? Léa vit wa zo za ana ngo lelo. A boko la yo la reine. La reine on est le côté. La reine on est le côté. Et le quoi yo moko tonga nda kuna po yo moko o renverser ngo la maboko na moko quoi. Hein? La reine on est le côté moko dodo zana on a rien. Yo na poilé ya te. Ah, yo le bake no bango bake na rapoto mais yo leki bango na nini? Na standing de vie bango ba leki yo. Oleki bango na nini yo sokute na Léa osenga Léa monga transport mais Léa osenga monga transport te oleki bango na nini yo? Oleki bango na nini yo valo na sima bandeko na yo? Ovale pa ndeko na monso na matete oleki bango na nini yo? Obi bana bebi po la monga garantie ndako oleki bango na nini? Yo oleki bango na nini? Hein? Oleki bango na pembe o ba sangala na choko. Elongela sati na makolo laksa ba tache ya choko laksaka. Oleki bango na nini no tout non? Tu t'habilles d'abord mal. Oleki bango na nini? Vi o bevia nango lelo, bi o Léa nango lelo kokana wayo. Bebe tendeni moto ezala lisu te. Ba koma véhicule à côté na mnoko kala kwa aleki nzela na voiture. Ba condition bien. So Léa lebi lelo ba kene poto ki poto mto pexa zate. So bebe ba ki poto ki po bebe ka mto ki poto ka mto po le set ba na eloko mona orphelinat kuna. Na le pa na orphelinat kuna na e po la ba don kuna na Belgique. To ba no kota ba ke la poto mena leki bango. Ah, yo leki bango za na ki bango na ndaku, ngam na kena poto mena na ndaku, na kena poto mena na mutuka, na kena poto mena na compte bancaire etonda, na kena poto mena na buyu compte bancaire no bo forte. Quand on fait na terrasse na oluka mbongo kamba moko,
ya kolia ka na terrasse ya lo pe ka na terrasse makamtu pe ka na terrasse et la reine le coûté ozo intimider bana nyango na émission wana ba mona po yepo fandi pour deux c'est l'émission la peso $50 faites le kilo bilo maman ozo $50 oko luka mutu nango peso $50 mutu pa mona na peso $50 ba moko yo sa l'émission muta pasi on se comparer na yonda bongo on se comparer na mutu moroti ate gabi ndabo ananda ku yo ananda ku ya gabi ndabo ana compte na eBay na mona ke na eBay ku yo ananda ana compte te yo ana compte te yo za compte carte bancaire yo za anango yo za carte bancaire tu n'as rien balule de mubu ya pamba opomi pe ko peke na o bango bakendaka poto me ngai nde naza boye naleki oleki bango na nini tu as posé na eloko te wata na bijou te wala bafantaisie oleki bango na nini oh so oleki mutu fo leka mutu na babijou so oleki mutu fo leka mutu na babijou fo leka mutu na standing so oleki mutu fo leka mutu na nyonso yo oleki bango na nini na eloko te ma chérie YouTube ezokosa bato ebele ezokosa bato ebele epuis nde olata ebongo bevi nde abo amwindu akota tioko te mpo bose mesure na ye pempembe kaka na mwindu wana konti oyo azala yango bato tu bayebi na réseau sociaux bomwa nde ba réseau sociaux yosala ti me yo nde oza bongo ozalaki tala monene obala mobali mwa moke mokuse bosuka api mobala kosa oke babi ezalaki ya ye nzokana ezalaki ya ye te bosuka kaka boye na nzela boplana libala atiaka ti tikitya tchancha oyo na ndako ya libala eza na barete mosusu mpe elekaka kata ndako ya libala oyo mwasi mpe aprofitaka me yo oyo mwasi asupportaka me yo tikaki kosupporta yango te kebana leya kebala mamundaya talala kebiso la mamundaya wala poids na ye te akobokola akobokolo kitoko tala mamundaya la reine akobokolo kitoko moko mama nanga nzambe nanga moseka na ngombe mitosa ete pala ngai ngungi aswa yo te fumi aswa yo te fumi aswa yo te ngungi aswa yo te mpo na nga tu vas pleurer tu vas regretter parce que avant la ça on osenga pardon bato batala nga parce que je vais mal parler oyebi que je détiens makambo na nga nasi na komeko da mwana ezaka eteni po okeba mingi na nga mingi na loba komo makambo na nga tu dois faire très attention lelo oyo benga bevi maasido ovivre mie maasido ana restaurant maasido ana nini babengo ni ya mode oyo asuki babongisa basuki oni ela kombo nango mpena nini yango ezalani eza lokwa na nyonso kwa eza na modeliste eza na onglerie eza na make-up eza na micro shading eza na nyonso en fait mosusu ntango obengaka yango mata mpe na bayango ya madame Bellevue eke mpe kotiko mpe ntina ndako mpasi ifo kende moto oyo kompani lelo ero yango moto oyo baki yo leki bango oyo ozalaki mokala na bango kaka mpo na $100 yango banaye kotuna nde nini nga mpe nasali promotion te nasali promotion te nalobelobeli filme bato batala filme te ndenge yamba jemima nalobelobeli mpe filme te bongo mama pesinga te mpo na promotion eyaka filme moko boye tosala promotion makasi
tout ça longo makelele makasi film na promotion pene ya promotion. OK ko balango bali pala ba leti 30 minutes promotion na promotion. Tokenda kozwa motivation pour parce que promotion faut fouta nga parce que non c'est la promotion. Pour epsu tout ça kota pour na nga kota la film wana. Pour alinga nga kota la film wana. Ba leki nga ba ko mota film bezi pour na nga. Famille na ba ko mota bloka bezi pour na ngai. Obana obela otina mobali na ya. Ayo kozwa ka $100 okomi o ndeko la nga na pena na koma nzamba pesa nga kaka 100 abala pesa nga ka $100 po moni $100 soko be obimi na ngo abwe bako nde bako buko ta panzi après yako découvrir ko yibe $100 kale kola 1000 fois bako beto 1000 fois pa ba beti yo même pas $1 ko beto maloko bakanze bon ka $100 mwana mama na ote mwana ya mama na ote akoti bo pesa $100 po mta tinda ko ba no sala promotion. Aux gens lâcheté, hein? Tu es trop lâche. Respecte-toi. Quand tu me poses un peu ce conseil ou le conseil dans la guerre, tu vas pas aimer en fait. Tu vas pas aimer. Tu vas pas aimer. Je te jure sur la tombe de mon père que tu vas pas aimer ce que ça la guerre nanga. Oko sepela nanga te, je te jure. Tu ne vas pas aimer. Et là, si émission on a dit que faire na chaîne, pour le bangana longolango. Je ne pense pas que émission on faire na chaîne. Mamunda ewa te ba collègue ne kao bandima ka tekele ya obala. Bandima ka tekele ya obala. Ko bala ale ça bango ba mampala, ça bango vertige. Parce que ba bengi ça bango na fexté. Ba kota na complexe. Les za ba génération na bangoti. Hein? Mais abatela terre, abatela beauté na ye. Lelo mamunda ala taka nyo, c'est pas ninga zo la d'une femme mariée. Elle s'habille très bien, très jolie. On comprend mamunda na yo. Vous comprenez belle na yo. Ba bijou belle za lango yo za lango. Po bebel ndabo abu mambongo na bijou. Ba bijou za lango yo za lango yo. Yo za la bijou. Tu as yo za la bijou. Bijou. Tu as ça? On a ngote. Oza nangote ma chérie. On a ngote. Uto azomoni. Elo mo beka musanga zani. Na matin na mariage ya major. Libanda. Cover de filmer libanda. Ya dudu yom to rene ko yamba belvi to ko pesa belvi mbote. Na vidéo yom to rene yamba belvi. Et puis balobi ba ta tenue à grise, veste à grise. Ata ko louer na pressing. O louer te pour la major zolozo yo ko pe ko louer veste. Ko so même sous c'est trop. O la ta couleur à beige na bitini. O baby sa décoration, baby sa décor. Olati bilamba me obimika salité. Si obimé na ndako, oteki na ndako mbala moko pa mère ou bien oyeka bongo. Ya dudu. Oyeka bongo ou bien ote pena na ndako. Parce que olati no bilamba, obimika salité. Oyo yambi mère. Moko tu mère kamo bengwa ayoko tuna ope. Tant que beleka la TV o sali ba mission. Boka sonité. Que mouton kunda zabo atala kana ebino te ayebi na epete pour ça pe no ayebi que yo démarquer na TV je ne pense pas que olinga yo yamba olingo yamba te ayebi na ete que yo démarquer asa focus na musane focus na théâtre na ye ayebi tete que non na mutu mo be kuna a déranger nga comme ne dudu a dénigranga a mabe na nga ayebi na ete bandeko mwa sabato na likambo na yemo na moni pena kino bevia za star ko to bevia ningi si internet ente to lala te bevia ningi si internet ente to pema te ka likolo kaka no onze banani ya madilu bevia star
star ndaza akaboye star ayaka pesi matière akangi de fallait akangi loko Kofi ayaka kangi sko bevi pe kotina ran wana ni la mudo star de muto la musaka la musisi la muka la muka yo la muka eta la muto lingo se kongo o sa la concurrence na ye taninga lekatiko likolo ça dit donc atele miso likolo mo okite ate to tikali ka asins pa ka boy plus beaucoup ka challenge ya maka mtu bo sala biso kutukoto asuma na mama do kuto ko tete ke nona makango ngo beya na yo zalaka la kati uka soni parce que mama do a reconnaître tete ke na makango ya mama ya ndeko na yo pozaka la kati bino ti boko tinda mukolo mobali aya kosala sortie médiatique atuna est-ce que c'est interdit à kotanga koma Madilou pour qu'il n'avait dit surtout na Victor pour qu'il ne kolongola ngo bolongola Madilou na bobo ma carrière ne musala tu oya sala so te koma Madilou c'est que to lobi kaka que non Madilou a mobile asila est-ce que c'est normal donc comme ya star mo be ekufa la encore lelo parce que asalaka erreur mo be ya kozwa sila le kwa limbele est-ce que c'est normal vous avez un peu battu tant que ça banaïf mo be boluka que donc bo diminuer belle vie bo tombo la sila bo sala ngono ndeni parce que tous ces gens là qui parlent de mal au moins po bengi obengi pe belle vie na obengi pe Leia a peu ko jouer na minute obota nanu Nanyango aza plus sollicité dans YouTube, na minute. C'est Bellevue. A joué na Canal Congo. A joué pas Omar. A joué sous na et pas Aïda. A joué sous Wap. Yemo ko ba film. Or mi ba ça, en film soit leka. La star, elle est sollicitée parce que aza star. Elle est sollicitée aza star, maman. Il va solliciter honnête wapi. Si na ba gag na bilote ya bino ya ba gag o ezala kwa bo sali gag ni maka ba jeter pour la Bellevue donc gag mais cahier de charge c'est Bellevue. Bo sali gag mais cahier de charge na bino c'est combat Bellevue, ko chola Bellevue, ko kitsa Bellevue, ko sala o nyusu bo sala c'est votre cahier de charge. Na moni film so ekote ke so ke o film ni na moni longa Bellevue. Ya ngode délivrance, OK délivrance na même on na Canal Congo ouais na moni OK elle est plus sollicitée c'est ça la star so ka ya pesi makam so ka na film na beaucoup bobeti baka so beze na film na bobeti baka c'est des stars aye il sanga silo da sollicité wa pour ça ba film à part matana na bateau kuno ke la makolo kadi na mai ya oyo dina no pamba to ba ba naufrage oka ko dina no pamba na mai ko bisaka soki bisakata soki ba benga ngo soki bisakata oka ko sa naufrage pamba ya ikoloka oprouver na oprouver ba nani olinga oprouver ba nani parce que j'essaie de m'imaginer tu aimes prouver qui olinga oprouver nani. Mais dis-moi, je sais pas si on pouvait nan, je sais pas. J'essaie de m'imaginer, je sais pas, je vois pas. Ok, bah, mamunda ya lelo. Mamunda ya bonga prêtresse. On vivre bien, mon copie bientôt, ok, États-Unis. Mamunda ya femme légitime. Moi, si on appelle la mbongo, mamunda ya. La femme de son nom, mamunda ya. Alors quoi, yote? Alors quoi, yote, moutou, longwe, d'un arabe célibataire, aux ongloka célibataire, pour la qui est insensée. Aux ongloka célibataire, pour la qui vous zoba, mobo, aux ongloka célibataire. Elle n'est pas comme toi, en fait. Alors quoi, yote? Yo za soba yeko loba na yo, pa okimimba una ipe crime.
Tant bana koluka bopesa nga adresse ya mwana ane fona funda bolukela nga nini boye fona funda yo pona yo koza libre ya koloba so to yekoloba na okomo kokima mbangu na nini na leta po ni arme ba faible yo la reine osonga la simbi okende mbangu na la police ba vérité la ngeza tellement fort que même ba ko supporter ngo te ba kombo ba te kotangama awa ba kombo ekotangama. Après Rihanna lobi ke ayebi o bien. Nazo banga Rihanna aya. Nazo banga. Po Rihanna bano sa analyse na ye, yo mto yaka na oyaka na ye na banda, tukomo sa analyse. Ayebi yo penza malamu, siko nazo banga aya. Ponga pe nayebi yo. Nayebi yo. Ko ba natulo ka ba biso obe to lo ba secrétaire pour ne pas que na bébé ça me motema pe ya mutusu o do pesa nga secret lelo. Ya moni je me retiens un peu. Je me retiens kotala ke nazo soka na nzela po lo ba ke ntango lobi ke oleki le ya na bedi okosi. Ba leki musika yaya. Atanga yo bo na carte bancaire mibale. Ya Equity na ya IBEA. Yoza yango te ma chérie. N'a pas ça. Vous êtes le côté. Vous êtes le côté. Tu n'as rien. On m'a gambé de les réseaux sociaux. So mutoga prudence nangote. Tala o baby sa vie na yo carrière na yo makambu na yo. So mutoga prudente o baby sa. Kimbimbi namona salité ko lo makambu na yo. Namona ngo mbindo. Donc place mo bo longwa o ya ko sebe meso parce que tu regrettes ndengo longwa kuna. Po place ozo regretter te ba ya ko sele ngo analyste ba ki pango te. Parce que o regretter te. Mais tant yo yaka bongo c'est que tu regrettes. Pourquoi la longwe kuna? Do ya bongo o regretter à belle vie. O no regretter à belle vie bongo. Ba kosa yo te. Omona mvutima oyo makambo olobi lelo. Ya ba eza mvutima. Zaka mobali na biloko nyonso mobali azaka nango sa eloko lingo loba osalana zaka mobali omoni yo tomona ka video eloko mo bebima na réseaux sociaux kimimbi même mutu ozo défendre lelo mams oza pouvoir ya bimisa ote oni ngungi na fourmi na mpese badiota oya sikoyo osa siko analyse osa siko bloko oyo ozokana kosala wana obimisa makambo ozobimisa wana kimimi va te pleurer pololendo bozosala wana boyeba te de tout ça bolibanga mamadilu bakata bololemu bia te babimi Ibutu sans esprit abimi. Baloba mutu mo yena tiva lobi jema ibe babakele mbasu makolo bi bale bakate makolo yepa yena émission yepe go bébé afinga ngati mena senga kaka nzambe asunga ye akoma bien ngala makolo nga na atala mbasu te na atala eloko te. Donc biloba lobaka na réseaux sociaux bilobela na réseaux sociaux bilobela oye wana boye maasido tala na mutu apesa koma maasido aileka la tema biso nga la sala boye eza pola mutu tel so nga la sala bureau na ndaka la exemple malamu so nga makambo na osala ndako pa mama na nga belle-fille ba video eza omoni ko ezaka kozanga mutu na vie ekomisa mutu miloba loba ko cahier de charge ne koma belle-fille
soko ça la gagner a calculer a boire que la bevi boire que pas tala e a be ko sam comme sou eloko ne mo be sambwa que la bevi bo tala été to beta aye pena la eloko ne moko boye na biloko ne to sala sambwa que la muto bisa kwa ma acido to beta azana eloko muto tala ozala te muto tala ozala te muto tala a kozala te s'il vous plaît. Problème bo sa makambo boye to oboso obotama na aura obotama na soko do forcer moni sila forçaka bato ne ba forçaka tala aigle la biso ye mutu aleki batu ye mutu asala boye yaya soko bino bokanisa nini ta bozaka bozi bofilme ta bokomisa bebi tina niveau bokomofilme tina makolo na ye et la reine peut venir koloba nini kena ongandela na finga te mutu yala ya benga sila bakolo soso ya sila eza yo te olinga o ignorer poids ya culpabilité na pourquoi poids ya kobo pesa sila oboya yango poigne mutu pesa ko ba soso kala biso bana obenge soso avant yo bano oloba ngo yo ndo pesa ko ba soso et asali pe filme ya mobali ya ba soso mobali ya ba soso. Parce que comme wana soso wana esa ke pasi yango apolo ko benga la ka soso ya kotokisa ya koyita ya musaka ya kokalinga po eswaka endelinga ko benga soso yo muto yela biso yango ndeko langa mwasi apo elobi nini yango okay ni yo senyo finga raté yo pele o amwa no pele za pasteur asolo no pele za pele o mama ya mwana za pasteur mais aux exemplaires te. Pourquoi cause la casquette ya ma Karine pas la té? Pourquoi cause la casquette ya maman et bakatati? Pourquoi boza na batu mo boko copier bango te pourquoi? Avec ma valeur au banango. En aucun jour j'ai même ma mère coupé bon la bango ba fandi na TV ba ça l'émission. Ba ça la ngote j'ai même ma mère coupé. J'ai mis ma mère coupée. Na bouzo ba bon na bango te. Pas la tina ba $50 là ba $30 ba chroniqueur te. Ezaka ya tete moi ça nzala. Ezaka ya Gabi moi ça nzala. Ezaka yo la reine moi ça nzala. Donc boya ka na réseaux sociaux likolo ba $30 ba $50 ba biloko moko boye ba pesa ka bino. Basi ya nzala ya faux. Basi ya nzala penza. Omoni star comme si nous ba kizenge. Bevi kanga YouTube wana ko tikela mutu espace te. Kangela nga YouTube wana tinati. Ça dit ba yo ka chaleur. Ça dit ba yo ka moto. Ba yo ka douleur. Tabebi pena lamu sisi la koyo lamu ka YouTube ya makamu fo pesa makamu ngasko na star na pesi makamu na bika kuma maduta nde boye. La femme légitime maman ya bana ya papa la biso système c'est Mabia on lui doit beaucoup de respect et les cas moment beto ko ya ka osa be biloko po oya ko bibi misa biso na tala pe maman la biso atikala ko yeba yo te. Maman biso ayeba te ke parmi makamwa mobali na yo si lozalaka na parti biloko oyo akope ke no o do fiyo do abebela mobali na nga solo tala soni iza ele makamwa musu pena boko limbele musu pena bate ate pandi likoti mwasa ndako ayebi mais yo otika kosala même pas pandi likolo mwasa ndako ayeba ozekaka mwasi mobeba ozwa yo bosuki na kuzu bosisi na kuzu ya bimia amatina mutuka démarrer kalen ok et puis na temps na pe otika pe kozala voiture te to na challenge musu to beti l'accès so voiture o ba somela ko et pas système l'accès ndako o système azuela kayo avenue quartier commune o système azuela kayo point barre to sisi likamau soka eye na kati dossier na le bango soute c'est fini hein
C'est fini. Pour que tu aies sonité, tu n'as pas honte. Même Chiza, oh, il y a système, oh, les gars qui ont une émission. Alors, il y a un système, pour y aller, il y a la Chiza préférée, mais tu vas aller au banga. Tel niveau. Mobali ya bongo oyo asangisaka bino tu batiza yo lelo bo ondima o sepela o pona obite o accepter. Donc tu vois ça challenge bo accepter ni wala mobala ex likangu ya mama abiso to lo bango nanu. Bo biango ndeni. Soko kitoko. Bo biango ndeni. Wala na ex nani likangu ya mama abiso yango to tenze monaye honte à vous. C'est la honte. Hein? Non, mais c'est la honte. Mais le comédien, comme vous avez le colère au Luka, vous n'êtes pas Belleville dans la pièce, vous n'êtes pas si dans la pièce, vous avez pris à cause de n'importe quoi. Tout le monde est en Zambilang. Soit coulé. Vous savez bien, Théaya. Tout cela nous peut bien venir dans soit coulé. Fallait pas. L'équipe c'est un cadeau. La moins continue dans le banc télé canon. Qui kanda mba moi les canon. Oui kanda. Mais kanda ma casse soit coulé. Ah. Pour les canon c'est pour le dire n'importe quoi bon ndeni. Pour le bela bongo pourquoi? Pour ça, bon, pour les Kalakuna, pourquoi? Pourquoi? Yeah, ngana sila, oh, yo. Oni. Fité, c'est ça, je suis à mais si on y a ça, on s'en va tant qu'artiste. Il y a des questions à tirer, on s'en va aller tant que c'est à l'obéir, la scène s'en va foutre un bon la non, ça a un problème dans mon tout cas. Pour moi, il y a un problème dans le partout. Mais là, ça ouais, et pas maman si là non, mais la voisine est tout. Donc c'est à la maman n'a pas et tout. Avec maman et celui qui a mis ça tout solo, il est jouer, on a joué tout. C'est bien. Mais on a ça produit à belle. Donc on a la ligne et pas belle. Mais et pour empêcher l'aïté, na solana, na maman excité ou bien maman silaté ou bien na qui ne peut jouer et pas dire la tête. C'est pas ça. Il y a des battu na battu et puis le rôle voilà c'est ça qu'on dit kala faut on s'assumer na ngo faut le bilan mtuana faut ça les plaisir et bien na zamwe na la sima mtu nani usiba kina kuna peut-être par exemple pour batia mona bato na mais on a dit que ngamu sana ngadi zo sana que mami na donc on est monté voilà donc ça a été que na qui place pour intérêt mon yari ke zo ba woni ba benga kuna iloko ngana za bangu to kizani ya mote so yoko iko mwana bakamo wa basaba kana bangu yo ba te ko masio masakio ka mingi tawa moi je suis masakio na ba famille ya ngabo ah ouais je connais très bien. J'étais vu dans Inspirant Carré. Wana boki mamneni Aïchou na kati na po bazo poser la question na koma na kota réponse na ye. Nakoma na kota réponse na ye. Ngala kineti donc eza chaîne ya mama silate. Eza kwa ngato na kineti na binga ma belvité. Toza bana. Sipona ngala bike makambu ya likolo.
biso toza na kati te toza bana parce que nga mpe ntango abenganga yango babeke bona benga mpe mama belvi nga nabengaki te voilà ntango nake nayebi ke na événement wana nga mpe naza bon nabi napesi que voilà biso tokozala jour tel venu tout ça bon communiquer on appelle ça des bakizamba donc voilà mais côté na biso tout le monde na biso c'est pas vraiment la grave ezala été ouais parce qu'il faut tout na bango pourquoi ba réaction ezala comme mais ça qui on a intention que mpona biza chaîne ya mwana eza ya mama te eloko nga to nakende kuna nabengaki ya biso te keno mama nakebengaka te na événement na nga moko nazalaki voilà ntango namoni ke fallait pas naloba ngo et tout mais ye moko mpe toyakosola na toza famille et tout ya grave ezalaki nango te naizoro abu commentaire eza te commentaire ya te po aishu alobi o ayi aida ayu mama ya biso ngai na produit ya Belvi ngai pe ntango nabaki boye oyo ya biso mpe donc oyo ya biso ngana mama Belvi ekaki problème te ngoya oye oh aida balingaka mama boye te aida félicitation parce que tu es toujours fidèle à ta maman tu as toujours l'amour de ta maman moi na liboso ya maman c'est Aïda Aïchou oh là 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 Aïda moi na liboso abi ngai nde na abona na parti prité nga asala musala nga bao bakoma mikala ndifu ba koloba parce que bakoma mikala ya batu wana ya bakan fu ba koloba de ba comédie mikala de fu ba koloba po fu ba benga bino ba filme Aïda mutalobi ngai te bandeko nzambe elikambo na suka boye pona kotika na TikTok mbamona monyango bandeko na ngai na kotika na TikTok mbamona monyango bandeko so na kotaka te na nga na mona ngo te banduku bapangi ya Vincent wo Aïda Aïchou ayi mwana mama na mesala na nga bitumba te mama bonyo kotambwisa nga na se ya ne ngako nalingaka te mama banda nakola na nga ta physique te wapi o mwana oyo bafinga batonga na kipaka te ngako naboya na nga bitumba o mama na mesala nga bitumba te mama bonyo kosambwisa nga na se ya mbula ngako nabundaka te mama banda nakola na sala na nga ta physique te bapingaka ya bitumba o mwana oyo batonga bafinga na kipaka te ngako naboya na nga bitumba mama ya nakomi na suka nasepeli na bino nakusepeli na bino Aïda asali ngai moso asuki mama émission oyo abi ye ndenge aza moso babengi ake mpona mosala na ye akolia mpona mosala na ye ba oyo basalaka bayakala ba TV kosala émission bamikala basala mosala bangaki mokala parce que baliaka na mosala na bango ba Aïda oyo baloka ba Belvi opesa mai kazo koloba te na TV soka lobi mbodi na mbodi bordi na bordi nakomi na suka. Ça n'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement. Au revoir. Bye.
kasi kofinga te po Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo okozoma information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima Ibele.